Zola Kabango Nini, au Bazoa qui a monté la saison dernière. Nazola Kabango, Bazoa ba film parce que tous ba comédien. Et là, Kaliboso, Oyo, Bango, Bakoy, Komona, Eza, Moussala na Bisso. Donc, Baomona, ba film. Donc, na kana trop de théâtre, tant de moi, Mouké. Parce que Nena Omone Boy, il m'a tiré ma faute. Quelle intention? Intention anormale. Merci beaucoup, Tchani Fouad. Il y a mon affaire de dépenses. Lié sur ma canne, on va tout le affaire de dépenses. Merci beaucoup. Groupe Salongo est commis sur YouTube. Bon, mon abisso, bâtiment sur groupe Salongo, bâtiment sur Balingaka. Bon, mon abisso na ba filmé Sika. Chaque matin na la mukaka avana salatu na pelisa katele na ngae ba programme kitoko pona mboka chaque matin midi soir plus de 140 Africa plus de 143. Mesdames, messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde, ça a toujours été un réel plaisir pour nous de savoir que vous nous accordez une attention particulière. Laquelle attention a toujours été pour nous, n'est-ce pas, une source de motivation qui nous pousse, n'est-ce pas, à toujours produire un travail de qualité pour vous servir de manière optimale. Ici, nous sommes dans un cadre choisi, n'est-ce pas, là où beaucoup d'artistes se sont réunis pour célébrer cette journée mondiale du théâtre, c'est-à-dire art dramatique congolais, où Ebimisi, Piso Conjugué Kobimisa, artistes belé au bazar, non seulement un rôle il y a égayer, mais également éduquer bino parce que le côté pédagogique qui est négligé. Dans chaque organisation, n'est-ce pas, on agit par voie de représentation, c'est-à-dire la plateforme ici en ces lieux, les abonnés on a Oyazali Kokamba Bango, Azali Peko diriger Bango, Azali juste à côté de nous, maman Nabiso, artiste Yamounene, maman Maya, c'est qu'on pousse en amont Moukier. D'abord, bonsoir Nayo, meilleurs vœux. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, hein? Bonsoir à tout le monde. Bonne année. Caracas. Maestro. En tout cas, plaisir de Bisso, il y a ici en ces lieux. Est-ce que Bandero va à travers le monde ou que Sunga Bango va se faire une idée, n'est-ce pas? Bien qu'il annonce dans la qu'on survoler rapidement, mais yo vous allez diriger une plateforme et réunir bateau au bazali naturellement pétri de talents va vendre na biso awa ba comme on a bilongi à TV ou va se payer ça pas comme ça se payer ça bateau Sunga Bandeko to kutani awa pour nani. Merci nanou na ba star onion so ba ye awa lelo eze sengo mingi. Lelo to kutani po eza journée mondiale ya théâtre. Donc yango biso pe bo moko to ba ki to kutana to meko lia ensemble to banda ani na biso ensemble na idée moko na esprit moko voilà. Nous le moko beaucoup de ça bien beaux à la ensemble beaux à la esprit moko mais trouver que Sunga na bandeko tous au moins tant y a observé moi minute de silence par rapport à ba artiste puis Emile no boîte côté kabiso n'habite ça vous dérange pas? Oui. Yo senga na ba collègue na yo. Senga Maramolobi za solo. C'est pas obligatoire, c'est juste une demande rapide. Tu veux que perdre bandeko belé na 2022 on a nous kaka na début to perdre le sous ba actrice na biso ba kei. Et vous allez bien peu bandeko moi une minute de silence pour la mémoire ya ba o ya biso. Merci. C'est bon. Merci. Hein. Maman Nabiso, maestro, les bandeko baso bien moi affectueusement. Sunga biso sunga na bandeko. Moi mot de circonstances parce que étant donné que tu dois courir derrière le temps, tu anticipes qui m'a comme ça dit net déjà on est déjà en train de boire. Mais moi liloba parce que et c'est bandit. Mais liloba non c'est quand même important pour et lancer l'hostilité. Et là on a liloba année na année ils ont une saison nango. Donc tozo banda une nouvelle saison 2022 to koti ils ont une nouvelle saison. Ya on a sengaki na bandeko nyonso comité na nga moko to sengaki na ba comédien nyonso baya
parce que toza na ba talent ebele baza awa ba talent ebele toza pe na bato même côté technique même côté art artistiquement bazali mais tozo vanda vu Covid et blokaki biso makambo ebele yango tolobaki année oyo to démarrer na kokutana nanu na kokabola mo eloko ya bien et puis tosala ba programme na biso ndenge esengeli donc na osenga na bandeko nyonso oyo baa na bafilme na bango ba hésité te babengisa bacomédien balobaka ke bacomédien poto basila bacomédien poto bayebi so eloko te non c'est pas ça poto cimetière ba artiste oui ndenge balobaka mais art eza art donc eza la makila donc mutu asala déjà art o asala mata na tatami ya théâtre ata fandi ala mukisi bolobini asala osala peut-être que bo opportunité ba makambo ndenge pe na poto mutu na mutana na ba temps na ye ezara moins difficile que beaucoup tana bo sala programme na cause exemple moko ya ndeko na biso alisala aza un film na zo sala depuis mais film ezo bloqué par rapport ya ba horaire ya ba y compris nanga moko ba temps ya bato moni temps o aza na temps o muso aza na temps te donc ezo bloqué bato ba mona kenet bo sala ba film te mais ba film ezali ba compétent baza mais temps de mobulu. Mais justement, on lobby question à temps parce que oza monde muso c'est na ba réalité nango o mona mutopé de son côté azana ba charge na o peut-être qu'ils ont créé ba incompatibilité à ba temps. Mais saison esika ebandi na bandi ko bazotala biso batala ka bino na ndako o ba sepela chaque fois ba mona ka bilongi na bino saison oyo ozola ka bango nini o bazwa ki ngote la saison dernière nazola ka bango ba ozwana ba film parce que toza ba comédien et loka liboso oyo bango ba koyi ko mona eza musala na biso donc ba mona ba filmer donc to ko essayer ko s'adapter na ndenge to lobil kamwa temps et permettre que to réaliser penza ba film pour toza déjà na ba film na compte à bomoko donc année oyo je vous promets que bozo ba filmer na kombo ya bomoko. Merci beaucoup en tout cas. Tu as appelé tantôt Moko à côté na une interview où ils ont rapporté introduire et permettre à bisoto le reste de programme bon sur la CG vice-président et président Mimi Azali. Voilà. Parce qu'il faut que début ce bilan il y a saison dernière parce que où ils ont sika. Mais où les gars qui est quand même bon monté, il faut que vous sunga bandeko, vous sunga pe bisoto ba bilan, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait oyo année oyo en tout cas vous sunga biso. To sunga bino pas toza a pona bino, tozo lia, tozo mela, tozo banda pe saison sika. Na bino lokola bino pe bo boka bisote. Po ezarale to pe na programme to benga pe bino les mo bo sa pe bo. Toza a pe na besoin. Le programme ezaki 18h à ce que toza sur 21h. Mais toza quand même. Mais likambute po boza pe na kati ya équipe wana. Donc ba comédien ba tambola na équipe technique. Ce que équipe technique peut bozo soutenir biso to kende to sala makambu. Ndenge sengeli. Donc merci na présence na bino déjà Nemboza awa et puis na patience na bino. Désolé. Merci beaucoup. Merci. D'abord Boni Moko, maire veut président Mimi. Ah maman baby ma tabi un temps. Président Mimi. Yebi vie. Président de votre musoba un temps. Maire veut. Maire veut mon frère. Le Tukutani le nzamba pesa souffle de vie. D'abord Boni Yomoko personnellement, santé ya Yomoko ba mona que ça va, mais kati Yom to yebi. D'abord Boni Yomoko et puis Boni Moussala. Ouais, merci beaucoup vraiment mon frère déjà donc biso to ra nzambe donc place nzamba za la pesa la avancement ya makambo belé za donc vraiment 2022 namoni ba frère na ba sœur na tout tozanga na bango awa namoni ke le boka nzambe vraiment za kat na biso un temps donc pepele au saranate donc migolo ko to pepele te un temps tu es déjà président à lobby a passé ba grande ligne ni yoro bagza parce que ils a comité na bino ndem tezo kamba plateforme oyo yoro bagza ni na au président à lobby non te jusqu'à là na ndenga mabeto moni de tozara na mikilière biso tout ba na ndenga ba comédien au tozara en France, Belgique, partout donc national en Europe parce que en Europe parce que sur national en Europe après on quitte en France parce que France ba comédien autour en France c'est belé par rapport à ba pays mususu. Donc France c'est ça le roi base. Donc Belgique c'est ça le roi la France c'est le roi Moutoua Volvo.
parce que ba conteneur na biso to memana ba remorque eza ba Belgique ba Suisse nyonso wana oyo yebi ba Turquie ba komene mso pe na Turquie shoga pa na Turquie ba Turquie ba Suède ya fioti ngoma paza kuna donc mais France eza mutu donc mutu eza awa non biso donc na auto comme ma présidente auto belo moko awa omoni ma Covid et bomi biso ma mebele tous ma mebele fait surtout ba film on a fait des films à tourner donc ma kamezake be au sala mais na Covid oyo yebi et puis yo to voilà handicapé ma mebele puis par rapport il y a emploi du temps il y a tout yebi tout ça wa tout ba sala ka netu do sala dans la film na ye to aussi c'est monté pour ani même sur place moko boye oyo président de Vos azan attend mais même ce jour en Jennifer a tourné Jennifer a sali donc sikoyo Jani yalinga veskize nga Luambo yalinga mingi Luambo makedi donc président de Vos azan dispo mais Jennifer a sali abi Luambo donc Luambo azongora bongo tala ninga yeba ninga digérant donc toza pena na makambo donc ndeto koti 2022 boye nazana ba pièce ezali ba pièce ezali na photo tourner moni bomoko eza première association oyo esalama na ndinga ba comédien awa na mikili donc nga déjà premièrement non senga kaka na ba artiste tout autre ça surtout ba artiste nyonso o baza adhérer na bomoko to simbana to ça makambo est important donc vraiment s'il vous plaît non senga bongo take bande ko nanga to simbana to ça makambo oyo ko sala biso bien ozo bona papa tala ba artiste o ko to ba artiste msu baza te voilà donc on est capable ya osala makambo belendenge patumbemba effort personne baka par exemple mimi donc ndembo za wana boza de na qualité moko oyo boko sala makambo mais inchallah ndenge baka balobaka nzamba sunga biso tozala ka idée moko parce que na pièce mo bo fana tourner li parti na kana trop de théâtre tant de moi moké mais so nena o mone boye et matanga mafuta. Quelle intention? Intention anormale. Mais matsakaka. Donc ce pièce ngo non na sio tourne non sio komangote. Donc na luka siko ngana kozala ya ozala na luka na yebate rôle ni na rosa nanga. Et yango ndem les entre parenthèses. Ok, je n'ai pas vu aux amants na himba. Konanda janite. Idée zali. Il est intact, mais non, il batté. Rolini aux ananga. Pour la boulette que non, Zana hier, oh petit frère na yeme. C'est dans la ligne, n'est pas la n'importe conseil. Et si m'arrête. Et ça, c'est que l'homme, il faut la vendre, et puis on a boulé bien. Naza mutu, faut na. Boti que l'anga t'en a réfléchi, allez ça là. Naza mutu. Donc si on a attention naza. Petit. Aujourd'hui aux amants na quoi. T'es non profitez t'es. On profitez. Non profitez t'es. Alors la petite poussin. La nuit porte conseil. Mais dans la ligne déjà 4 nuits mais ils ont raté. Conseil non été. Donc faut penser. Faut penser sur tout ça la onde nini. Ndena M2 na robo mana. Oh. Donc faut na bouler. Mais yo yebit. Donc ndenga na biso vraiment journée na biso lelo. Na rose appelle tambelete na appelle ba ndeko msupe fo bazwa vient nga pe Jean Olayi azali secrétaire national général pour ba collègue pe fo yo kende na ba vena yo donc un temps donc vient nga Didier Kituba yo yebi makambo kende la donc un temps to zawa pe na journée na lelo donc un temps na zawa donc nga mo na zawa vice président donc makambo susu ba relekater parce que un temps. Un temps. Un président Mimi. Président Mimi, peut vendre tout son stratège. Tout son stratège général. Non, bon, on a tout
CG. En tout cas, messieurs et dames, allez-y comprendre que nous avons affaire à des artistes, c'est-à-dire c'est naturel, rien ne s'efforce ici. Par exemple, on transmettre gaieté, on a artistes parmi les figures sérieuses. Dans le monde où on a un art dramatique, par exemple, on a payé Molaï, d'abord Merveilleux Nayo, d'abord Boni Yomoko personnellement, et puis Boni Moussala. Merci. Nalingi vraiment na réouvrir activité. Ensuite peut-être aux j'ai des questions-réponses parce que d'abord tozo célébrer bonne année na biso artiste nous so bazali awa tika na tombola mongo bonne année les artistes bonne année. Donc ouverture il y a saison Oyo il y a 2022 ils a pour nous permettre biso to zonga na mosala ndenge mama présidente Autoloba. Alors ndetoye awa biso toza bato tosaka théâtre na cinéma. On utilise art dramatique ou bien art cinématographique. Yango nangina loba boye. Ndetoye awa to lexa bandeko na biso boyete. Au moins déjà moins de l'histoire na président Mimi, notre premier vice-président. Donc ça bouge déjà na niveau ya comédie. On a lingité to misali solo, yango plateau oyo de circonstances to sali na ngambo oyo. Pour na que télévision il faut télévision profiter na biso tozalia. To que 2022 oyo activité calendrier c'est fongwami. So que na compagnie Alisala azana ba tournage. OK na Devos azana ba tournage. OK ya président Gianni azana ba tournage. OK pas président Mimi azana ba tournage. OK pas ya Kinal azana ba tournage. OK na côté il y a maman ba présidente Pekuna maman biso na biso, maman ya ba maman biso na biso azana ba tournage. Oye na Mama Omega, mokonzi ya ba mama. Respect na kombo na yo. Aza na ba tournage. Donc tolinto profiter na cadre ya canalisation année 2022 que tout le monde a sa moussa na ye et ça l'a suivi au moins biso batu ya diaspora to ba ke un tel azo tourner biso tozalaki. Donc to sanga poto pesa na ka maboko. Po bolo ba suste ke ba tourner te ba fanda na bango. Donc to ko travailler. Donc na poko lelo na tiki podium mo pamba te na sengi na oyo azana toza ati 21h30 oyo azata na magag moko ya 5 minutes to profiter na ba TV zalia pour quand même ba mona geno to yako kutaka te po toza na mesa tolia mais musa na biso ya osekisa bato yango vraiment tolinto célébrer journée mondiale ya théâtre oyo avec Fast 2022 to koti nzamba songi biso malgré Covid tozali awa toza en bonne santé. Mais très rapidement, y a-t-il moyen de dresser un bilan de manière survolée par rapport à la saison dernière? En 2021, bilan na biso Covid oblige, et ça vraiment sur le plan international. Surtout zongi na mboka na biso to perdre ba célébrité minene ya Suka Oyo, bazaki mibale, Naomi na le vieux Chaba. Wana na mboka mais na biso nzamba bateli biso vraiment toza bo pikiliki bo bokundu to perda ki mettre paille aussi na ba débit à Covid mais zaki Covid té azaki na problème ya tension donc to perda ki mettre paille ya ba bilan négatif pour na biso sur le plan international mais sur le plan ya diaspora biso na poto ba activité eleki kitoko na rokolo ba pourquoi na beleki kitoko nga personnellement na to jouer na film ya Maxi. Président Gianni Namonaki a sagi ba spectacle naé et les kaki Kinal d'habitude a toujours na ba projection naé pour preuve Alissa la zagi na film moko depuis 2021 et zoko tati na 2022 du côté à Balé Motema groupe nanga na zagi pe na ba activité ba gag nanga ezoleka et puis namonaki ba jeune ebelé bazo lancer ba télévision na bango na poto awa. Ceci dit tout a un bilan positif malgré Covid parce que Covid est fan de moto son andako. So moto moko ça a été logo moko faut tous les domaines. To betele maboko. Alors on a 2022 oyo l'aura ba libérer biso déjà moi mouké. Donc nous sommes prêts pour tokene na ba tournage sur tournage, tokene na ba spectacle. Na côté na ngai, na ibike calendrier za moulai, côté ballet toza ba tourner, en tout cas to tambola. Côté théâtre, tozo banda ba tournage avec maman présidente maman et la présidente moto yambi biso awa eza association o ba bengi kombo membre ka ya bomoko mais association ba bengi kombo la main d'or bango ba yambi biso maman présidente Séverine donc toza toujours une chaîne d'association to se retrouve na bomoko donc na ko collecter occasion boité
par respect à la célébrité dans la salle Oyo, faut te présenter bango pour télévision mon que intel azalaka. Normalement. Alors to robanda représenter maman Mokonzi aza puis atelema maman présidente Maya atelema ka ba caméra ba rotobe telema boko Mokonzi na biso. Yewana. Mokonzi na biso. Et puis celui Tolongwe yana toza na vice-président oyo alandi ye ezali bongo président Mimi Béton. Yo tobeteli maboko. Mimi Béton. Par ordre hiérarchique nakiti association Bomoko bozomona ezali bongo œuvre ya moto monene une grande célébrité na kombo ya Janifa qui est le fondateur qui est là. Lombo Maquette. Tobeteli maboko sans ye. Oh, affrontement ezawol. C'est bon, tout ça la rabou. Alors, nazo kende sikoyo to représenter vraiment comité pour les gamins mais na quel côté ba maman pour association mususu ezali ya kovimba maman Omega aza présidente de l'association maman biso na biso aza pe membre ya Bomoko. Donc to représenter mutu nyonso oh kombo ekimi fo boya ochanga na litoyi toza pe na ba président ba groupe ebele mais oh basi na présenter c'est pas grave toza na Ali Sala qui est un grand réalisateur Salaski aza pe responsable de la compagnie na ye. Alors Kitiza papa eza blo mokili toza na président de Vos membre de la compagnie Les Évangélistes un grand monsieur ya théâtre congolais. Tozali na 32 ans. toza na presse na biso moko pe ya kati presse na biso moko pe ya kati oyo etungaka biso malgré toza na alisala kwafaka biso mais toza na Jean-Fils Basasal ye wana koko telema Basasal atikaka biso te. Alors sikoyo nake na ba célébrité sikoyo baza na salle awa soki totali pembeni ya Jean-Fils Basasal toza na Love Kilau oyo anyokola biso vie Gaou mpo nayebi ke baimage ekende mosika bomonaka meme Love ye wana. Soki topusani pembeni ya Love toza na Kina Lolo Kinal balobi Lutumba ya Janifai aza na chaîne télévision momba ye balobi mikolo azobeta na lokolo ya vie na biso wazekwa mais namoni masque te po bango batimbelaki masque bien avant topusani pembeni toza na une grande danseuse une grande actrice à la personne de Monica yeyo aza danseuse munene pe actrice munene tozongi pembeni ya Monica toza na Mama Godé Alicino très fort topesi mbote mingi une grande soki toke na ngambu kuna esika Mama Zua Arlette mwana fe lokuli tobeteli maboko bomonaka ba image oyo po bazalaka na poto so toke pembeni na ye Mama Zua Arlette tomoni Irene Kidia mwana ya fe Kidia telema bamona yo po bazo filmer mwana fe na so Kidia mfuka so toke pembeni na ye kuna toza na Maître Bison respect peut-être à Rosa Avien na biso On a mis la face, Maître Bison. Oh asali poto la Patricia Nzanza Kota azana côté événementiel na Bomoko yemta zole sabiso lelo to yambi ne sengo tuyu tango tozongi na ngambu oyo tomoni une grande célébrité aussi kombo na Gladys aza actrice munene ajouera na compagnie na nga ajouera pe na Janifai na Bakinel. Alors soki tobendani pembeni na biso awa auti koya sikoyo El Papo Papouche yenda simbi biso na information na Bomoko il est là Prince. so toke pembeni Prince Shabani yende béton azaba kota ba béton tondimi kaka. Alors Nanto Sisita na représenté na ba éloge na bon loko linga na bon
nayebi ke oyo tofoske aza mbiaka ya bana basi yaya na ngai na présente na suka po tobetele maboko makasi me mama présidence arevesenga kaka Lipati telema po tobetele maboko po aza yaya ya baleki ebele awa aza na âge à 12 ans aza na mwana 12 ans c'est pour dire que alors vraiment Lipati azali mwana mwasi oyo a inspiré ki bandeko ebele na mosala oyo ada parmi bayaya pe mususu neti ba Omega neti ba yama ya bayekolanda na sima et puis ba plus jeune bayekolanda botie poids po compagnie na biso ya batama boke ekufa te donc tozali yango lelo ezokoma ka elengi alors na ngambu oyo namoni ba masa balandi biso ebele vraiment président Mimi na sepeli ndenge tomoni ke tozaka biso moko te tala mwasala yango borango etondi vraiment plaisir à trop ndenge boyo ko soutenir biso donc nous pouvons dire que la saison 2022 est ouverte donc on applaudit pour cette saison tobandi mosala na biso donc mingi ya kolobaki yango yo je pense que pour bunda makasi po mosala na biso kota partout na bosani te oyo asimbi caméra po azobomba manasi ma caméra soki totangi ya lisala tokosote te juste mwanda en même temps comédien en même temps grand réalisateur na biso vraiment toza pe na ba star na star na bo filmer te po pour des raisons nini anda rejouer na depuis ipende na école munene kuna be ayoka ike ba comédien ba okutana ayekota la biso donc ce sont des amis à théâtre elle faisait le théâtre na bumwana siko bango ba balandaka biso po bakotika biso te donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette journée à moi ga ba mituna msoya. Non, mais justement, je crois que les plus importants étaient dit. Mais na bandeko o balanda rabino, o basepela rabino, o chaque fois mon avec long rabino bazora ba guetter ko tarabango na bandako. Donc au sein de la permission té, ils ont un téléphone, ils ont un ordinateur, ils ont une télé pour ko na bandako bato. Et puis na ba tendance confondue. Aux à la chrétien, aux à la pasteur, aux à la mopagano, ça dit bino beaucoup taka partout. Sur le bandeko bata la biso, au laki bango déjà motoya na 2022 oyo. Ba osepela. Mais particulièrement oui nini oyo o mona ki bena ke saison passée le roi ni kataginzali mais 2022 bo vendre lango bena po ba erreur ne se répéter erreur wana ezaki mingi ya ki covid mais basi basokoli biso ba bimisi ba non du point de vue artistique c'est-à-dire covid est touché qui ba horizon nyonso na ba artistiquement parlant oui bon covid et bomagi masolo mais biso sur le plan artistique to échoué guité pour preuve certaines personnes, certaines compagnies balèques déjà qu'on jouait côté à Babylone na bango même bagaga mike na niveau ya réseaux sociaux pour biso to diffuser mingi à tête to chance na Kinshasa chaîne moko et apprécier biso chaîne ya Alisala endemi d'abord et puis biso facilité pour to diffuser chez lui donc carrément on va bosser et puis deuxième chance to za na Maboke TV et ça na Kinshasa ils ont mettre sur ba fréquence na TNT donc déjà et fongoli biso masolo donc tozo na souci maté ya munene lisusu groupe Salongo a na poto ezongi groupe Salongo ezongi avec la réalisation ya Alisala donc c'est pour dire que groupe Salongo na poto ezongi mais ça que boko ba ça primo ingrédient pour vimba lisusu ah tout est ba on est surtout ba na Salongo et c'est inspiration ya Maboke et ça Salongo te mais Maboke pour sans souci azalia batangadi de bazalia ba groupe nyonso azalia donc ba groupe efanda ke simba Kinshasa elombe ba simba bazalia nani soto tangité bato nyonso bazalia basaka théâtre peut-être inspiration utaki na groupe Maboke ya ba mama et waso ba koti pe na mondamba Salongo mais c'est pour dire que ba osepela donc groupe Salongo loko ezongia pépinière yango kaka bilanga na biso yango donc on a choisi et puis tobi déjà to ko apporter Maboko na bato nyonso basana ba compagnie na bango biso to kimana te mais bato ba tala ba expertise na yo ba boza au fait na annonce na baki parmi les artistes sérieux au bato so ba tali donc ba que celui-là il est sérieux ne pensez-vous pas que bon ça la paix symbiose ya bino a na poto ya diaspora na ba oyo bazana niveau ya pays c'est-à-dire bo sali ba pièce moko ezake ya kuna na a bo sangisa et produire le mot de qualité oui déjà ça se fait il y a Karine Pala
qui tourne avec beaucoup de personnes ici. Azarana Karine par la TV. Il y a Maxi. Asaki pièce Morona Bamama via Kuna Kinshasa. On a tourné là-dedans. Donc c'est mieux ces autres Salamango. Même groupe Salongo, on a tourné avec Mama Bomengo. Il y a essayé Bazo Tambo Kanini. Cordien Zombazo joue à partir à Irlande. Et ça, en Rome, ils ont retourné. Et puis en Afrique du Sud, Nelly Moussikitine a joué. Na Kinshasa, tu peux jouer. Donc c'est vraiment beau ce pays là. 2022, Nzamba Bomba Bisso, Marambo Zebeli. Merci beaucoup en tout cas. Moya Bokaboni, na ba batali biso. Et puis tu as caméra et défilé na moya ambiance ndenge zoki. Mingi Rolo Bezali pour Bolingi Bisso Mingi Bisso Peto Tika Binoté. Nous sommes là pour vous servir. Rien à dire le président Mimi. Rien à dire. Nous sommes là et nous sommes de tous les temps, de tous les jours. Donc c'est pour Sabino, Mote Mingi, bonne année 2022. Naba ONU surtout Bazana na pema bomo imkolalelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nayo en tout cas. Merci beaucoup CG répondre de place Nayo. C'est une bonne équipe technique va continuer ko défiler et puis biso to continuer to tambo sami qu'on a biso en tout cas na mututu et en période ba vœu hein. Olandi on biso kana mo hôtel vraiment. Faut créer un équilibre. Olandi comité Nabino va dire cambia comité ne balobi yoko baksanini rapidement na oyo lobami awa et puis ton période baveux la ka bango parce que o ba otalo ba biyo ba te ba mona ki Moscovitch balele na kombo na e ba moni Moscovitch ke ba leli batalio ba leli ça dit aux moto kota na mitema bato la ka bande ko wana na 2022 oyo bazela nini et puis pesa ba veux na oyo et puis surtout tambola biso ouais bon ba fanatique na base la ba bino na sala toujours na groupe Janify na chaîne nanga Janify TV tout ça na blog ya connexion 24 tout ça ka wana kin na blog bien ça déjà na blog bien zali base la vraiment et là on a betara c'était il y a film à Igor 2 minutes Mali parti il est face à moi na li parti donc 2 minutes face à moi na li parti ou ba idée na ça ma bé garçon là il a on a mauvaise intention pour na li parti aux mimi ah lombo abi ba idée na eza mabe yango yo foza la mona la PC ko ba meilleur venanga na prophète Gary Kenge ana ki l'église APC na assistanta ya ILK na Alvaro Mwanza le prince de la paix et le prince des 12 apôtres na famille na Mobimba ba massa tout ya ba mama Godé Flora ba Kina Maleko ba Julia na mère la brune ma Mungala la PC Bambote ba joyeux anniversaire ba bonne année na ye ma Mungala bisika zali mère vala va na Londres nga ya mais en contre-temps pour ba ko fili no ba kangi ba ba nzira ba lekate mère vala ba vinga Dios ba nga ba ya mais nzira PC mobulu ba Pauline ko ina Belgique ba nga ba ya pe ba contre-temps même ba la sima ba biso zali ko za fête donc moi ba ko la mission ba nga ba contre-temps mais tout zali vous pouvez déjà représenter bango et pieds les cabines. Ils ont bien. Merci beaucoup Janify. Il y a mon la salle de dépenses. Lié na sema kana ba mbela tout ngam la salle de dépenses. Ah merci beaucoup. Merci beaucoup Janify. Président de Vos Msoba. D'abord merci je m'appelle. Tout le monde est les sous. Donc il y a déjà comité lobby. Oh baby que toi c'est plus qu'une famille. Yoro Baksaneni et puis représenter ba venu on a ba Hollanda yo. Très rapidement, pour tout le temps, vous savez, micro. Non, c'est un makasi parce que le côté sali lelo à travers maman Maya, président Moulaï, président Igor 2 minutes, ils ont se retrouvé pour commémorer la journée à l'artiste. Ça nous fait toujours plaisir comme on a que vraiment Moussala Oyo, Togo a un grand angoté parce que ceux qui le tout combat de besoin temps en Mokilmobumba. C'est grâce à ce travail qu'on aurait journée. Vraiment, Tozali, des gars, Tozali, Tozali, j'avais une mission, Tozali, la Moukani, c'était Covid, mais mon senti que on a 4 solo, Tozali, journaliste, le projet Mounine, Tozali, un groupe évangéliste. Union, Tozali, en Europe, en Poto, aux États-Unis. Bon c'est là au moment où pour ça téléspectateur na biso ba fan na biso akala ba lingi vraiment que to zonga na solo yango to bongisa na lisala do ba mona biso kala minute na télévision donc on a profité couper sa fondation Espérance Moussoba ba mbote belé toujours
bango nyonso balingi kosoutenir biso et que Devos Musoba elongo na madame na ngai tosalaki fondation mpona kosoutenir bamalnutri na Congo bana balera malamu te. Toza na projet ya monene ya kosala bilanga mpona koza makasi na mbinzo makasi mpona bambinzo nyonso tosala bilanga mambo ebele na niveau ya bakongo. Vraiment tozosenga soutien bayeba nso bakoki kosoutenir biso na projet wana ekozala vraiment malamu mingi. Donc ma meilleure vue na famille nanga famille Musoba Corneille Musoba Juif Noir na ba nyonso balinga Devos boza partout moya ko citer bino muno mema ezate. Donc Nzamba Pambola bino on est ensemble. Merci beaucoup. On a bien profité na ça va venir le meilleur en tout cas dans toute la famille m'a topé de partout où vous êtes. Na Grande-Bretagne na opé ça va meilleur vœu na Oyangai, Jos Chingoma de Liverpool, ndoko wangu quoi. Jos Chingoma de Liverpool, ba meilleur vœu na yo za bon on a Pamphile Pembele et puis na Blaise Samba de Manchester, on a base na la Grande-Bretagne, na Italie dans un bon Antomo Kondi, hein? Puis na Antomo Kondi, na madame na yo Dorian Feza. Mes parents, il y a Brian. Namoni artiste la misoli parti. Bandeko ba bolingo. Elongi oyo. Je crois ba te belé ou batalié. Ba kanisi pe marambo belé. Ni parti yo. D'abord meilleur vœu. Nzamba kutani tibiso. D'abord meilleur vœu na yo. Meilleur vœu papa. Et boni yo moko et puis boni musala parce que o ba otalo wana o mingi ba moni yo bazongi lisusu. Pesa ba ngombote. Oui, napesi mbote na bato nyonso balinganga. Napesi pe na ba meilleur vœu na yo moko pe. To ba ko kama abiyo mutatele ya kala, ukomi timide ndene. Ngana kokanga ba émission te. Omona ete kimana kokanga ba émission te. Data kama makele na scène, na boye na kokanga te. Oyo ba otala yo, oyo balinga yo, oyo ba porteur na mutema, oyo o inspira pe bango. Un mot par rapport à bango et puis ba vœu non, na bananyo ba otala. En tout cas, balingi bango mingi balanda biso groupe Salongo est commis sur YouTube. Bon, mon abiso batinyo sa groupe Salongo batinyo so balingaka. Bon, mon abiso na ba film sika. Na pesi ba venanga na ba tout balinganga. Na banani particulier. Na pesi Didi Full Business ba meilleur vœu. Na pesi famille nanga mobimba ba meilleur vœu, oncle Pablo. Maman Ni Masali, Roger Chimpaka, Pasteur Blanchard Logos, na famille na Mobimba, Didier Mizula. En tout cas, ma camarade Nanga Popo Bis, Titi Mafuta en Allemagne, Maman Ni na Bruxelles. En tout cas, basé belé. Nathalie Okita, ma camarade basé belé. Non, Chemila Mollet. En tout cas, merci beaucoup les partis. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bon les partis, bateau va habiller. Niveau c'est déchaîné dans la scène, mais boye a commis timide. Na évité comme ça peut toujours continuer la bavure na biso. Na bien appeler sous na pousse en vers Omega. Na appeler ça ba meilleur vœu na ngai na immeuble moulé. Moi ça na ngai immeuble moulé. Président tout Yazingeti Junior mon ami. Et puis Steve Mambo, Masteranga, Yakim, Kongolibaya, toi-même tu sais. Je sais, tout ça, moi, qu'est-ce que te plaît? Bill Gates. Bill Gates. Omega Yel. Merveille. Merci pareillement. Bato Baotalo, Baléla fort. Au côté de la bande, on a bango, yo marka bango. Solo na bango, et puis ça va venir. Na présenté na ba meilleur vœu na bango nyonso ba fanatique à la Grande Omega. Na beleli bino boya na la Grande Omega TV. La Grande Omega fungoli si chaîne. Bino boluka bo mona la Grande Omega. Bo s'abonner massivement na la Grande Omega TV. Bo kuta na biloko ya moto. Boye bigati. O artiste na bino, amesana o sexa bino, amesana ko sola na bino. Siko ko sola ya bongo te siko fara sikoyo. Boya, et ça la kitoko ba meilleur vœu na bango nyonso. Meilleur vœu na nani? Bango nyonso ka. Na pesi. Te, na pesi meilleur vœu na nga, donc na kotanga na nga batu nyonso oyo. Mondambo oyo yelo. Ata ba konzi donc ko mezate.
Ils ont beauté, meilleur vœu. Ils ont meilleur vœu. Bon, on appelle si ba meilleur vœu na maman Olive Lembe Kabila, maman Malamu, maman Boboto, la grande Omega peso ba meilleur vœu na lela yo trop. Meilleur vœu na ngana mobali na ngata tata bana na benga ka tate to kakala muzulu Achille Manene. Papa Sephora Ravi Divine Michael. Meilleur vœu na famille qui bala mobimba ya Clémentine qui alors boye Emily Kimpiam ya na Kiten. Ba meilleur vœu na batu tout o balinga ngai. Voilà baza ebele. Merci beaucoup. Meilleur vœu na Esta Mwimpa. Lumière. Yo yebi. Ba meilleur vœu na yo. Merci beaucoup Omega. OK. Na poussa na boye pa ya Love. Onyokola le biso vie gaou. Onyokola Tomonio le onzamba pesi souffle de vie. D'abord boni yomoko, boni musala. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Musala ezole kanango kakande bozo mona. La rythme poto. Voilà. Yango wana. Mais tout va bien. Très rapidement en tout cas, tous avez sur temps mingité. Bandeko ba mona okala, ba moni ba ki plaisir. Ola ki bangoni na 2022 na saison auto bandi. Bon bandeko ba mona ngakala love na bino yeyo, love kilau donc ngayeyo. Na linga bino randera bino bolinga ngai. Bino mo boyebi. Kande to beta masolo na kacha ne sala mbanga pasi wana kaka. Yango wana randenga pe na lela bino bino bolelanga. Nazana bino bobanga te donc mbula auto koti peut-être bo mo lokola to vani moi calme mais ba balanda ba balé ba mona biso mingi na ba balé motema to sasa na biso mais na musala to continuer ce que to ko ba pour ba ba confinement oko ndebe bese maramnyos mais cette fois-ci bobongama toya Vœu na yo na banani. Vœu na yo na banani. Ba vœu na nga na banani. Ba vœu na nga na ba fan nyonso tout balingaka ngai. Ba vœu na nga na famille na nga mobimba famille malete. Ba vœu na nga na belle famille na nga basasal. Ba vœu na nga na ba petite sœur na nga nyonso tout na kati ya famille na kati ya ba vœu na ngai. Na maman Séverine na nga yo mupanda taza pemena zwango penza ya boye parce que ya sœur akati quoi na glada. Ba vœu de meilleur. Yango wana bon na leli bino mingi na bana motema nyonso tu na ba mama biso na zongisela bango ka bave na bana Lisboy nyonso tu Lisboy meilleur vœu mes chéris. Merci beaucoup Nali. Love en tout cas plaisir comme on a les sous. Jean-Flix sunga biso sunga bandero ba otala. Jean-Flix Bassasal. Namonio sous en tout cas chers confrères. Plaisir à toi que nayo. D'abord boni d'abord yo moko personnellement et puis boni makambonyo c'est puis meilleur vœu na peso ba meilleur vœu na bandi na wana. Merci pareillement. En tout cas tout ça très bien. Na Angolo Nzambe ningo boni ga bonne santé. Maramuto elle est très bien. Par rapport il y a événement où il réunir ba talent belé à en ce lieu. Un mot par rapport à ODG Lobami sur Baksanini et puis ba vœu na wana banane. Et puis par rapport à ensemblement à Lelo na toujours na bango donc eloko to basalaka na soutien na bango et en plus ngai nazali baza basemeki nanga donc na belle famille na yo bon na bala bango baza belle famille na ngai to a bon terme na bango donc na kopesa ba ve na ngai na bato nyonso bayebi ngai baotala nga partie ya chaîne Afrique à plus 243 il y a Alisala ok plaisir à trop donc na pesi mbote pa ya kilomètre René Singh Moulala na Rwanda Belgique na pesi mbote pa ya la meilleure fin na pa ya Pasteur Francis Lola leader na Rata Château Rouge sans oublier Pami Bassasal na Château Rouge Nancy Bassasal na convoiturage na Porte de Chapelle petit frère propre Banan Bassasal les pseudos les plus mystiques la meilleure fin na yo Sukozali Sœur Anto Bassasal na kin Boza la bière, plaisir. Merci beaucoup Jean-Flix. Ok. On a dit Château Rouge, il faut Kanisapé, où il y a Diesel à London, la Château Rouge, on a Diesel à London. Diesel son amour, il faut a Dadi, ma vous les master mon beau-frère en même temps. Bien de bonnes choses nayo. En tout cas plaisir Jean-Flix, la bière est au coup on a prochainement. Plaisir. Tu retournes un peu vers Zakari. On a eu des rataratés. Tout en bon en tout cas, moi j'en profite également pour continuer à présenter les meilleurs. Les meilleurs. Na Coco Yoka les serviables.
baveu na nga les meilleurs na Coco Yoka les serviables mon grand frère Tom Matopé Prince Coco Yoka les serviables mon grand frère Tom Matopé Dali Vancouver Coco du Coco toi-même tu sais mon cher ami Prince Chabani Tozanaye meilleur vœu cher ami merci merci vraiment nous avons pesé souffle de vie santé de mon qui est déjà tout ça bien important d'abord bon yomoko bilan na yo personnel il y a année passée et que la kabal au balinga kaoni na mbolo yasika donc eloko loba eza mingi te mais tozo remercier ka kolo oya ba ko bomba biso oya ba pesa biso bonne santé pour ebele ba na ne to les gars ba tebe ba kufi donc à nos années à succès à réussite donc il y a bonheur quoi voilà donc c'est peu ça le Prince Chabani bande ko belé ba talo à travers le monde ou peut ça fait un moment ba mono na ba médiaté raison peut y retirer dans nos séduire quoi donc moni elo aliboso azo pesa citation na ba fan tout ah la poto to na habitude so comme elo aliboso fo administration et ba mamso yo talon après et puis nana deux films mo na linga na sala et un personnage muké pourquoi parce que nana film mo nazo benga ngo la force du cœur et mon mari est jaloux et des gens vont comprendre pourquoi mon mari est jaloux donc au film mo un personnage muké na ina créé système mo asika on a moni normalement biso to na système on a film bato belé mais on a créé style mo na film on réduit le nombre film na nga isenga donc bato bazala muké donc so ba terre principal bazala 2 o tika ko bazala ba donc on a bato bazela bientôt nazo koma déjà donc en tout cas bozala décider bazela banani na kati donc surprise des ali donc là on a nous de retour à Chabani Prince bato tout ba ki Nigeria meka ba mon avec so sur Europe donc Prince Chabani ba négona en tout cas besoin information ya motuya go rester branché de ba kina azana cuisine c'est-à-dire à la lite azolamba quand même il faut comment nazo comment mais bien to présenter blog et la musique bato tout ba bela ngana vexo ya Nigeria Congo mais na ça sur vexo Europe donc vexo Europe vraiment ba ça ah besoin une version wesh Tony donc ba blog est belé il y a pas wesh peut écouter mais si on est fini on a insisté pourquoi mon mari est jaloux mon mari est jaloux doit comprendre on a kati donc histoire pas doit comprendre secret na kati pourquoi mon mari est jaloux Prince Chabani pourquoi mon mari est jaloux bino de bozelango dans les bacs donc o ba otala yo à travers le monde o ba bazo de bakwa Orlando lelo présenter ba venu na yo et puis kabwana ba oya donc on va venir là na PC précisément na Renate Mado sorte de Madoskin Jessica Vulu otala yo Jessica Vulu ouais donc na PC bala tout à Kassao Bandal Matongé vraiment sur des cœurs avec vous et sans oublier Sandra Mujinga Edith Chamala hein fondation Edith Chamala na bosalité bakas na sala quoi na logistique ba collègue là so sali tokos merci Prince Chabani ouais tranquille merci beaucoup bandeko tout Papouche yaka ko bandeko nanga tout en tout cas du côté de la Belgique Sylvie Boyaye Katam la maman de Jancy, la maman de Nico, la maman de Pierre Eden, motema ya boss amboka Guy Matombi la noblesse quoi. On a bof na ngai konza ba Igo boss. So na moni bino fona mona Fabiola Matassi, la maman de GG, Gigi et puis Estrella, Papouche yo tozana yo. D'abord Boni Yomoko et puis Boni Moussala. Ouais, toujours la présence de Papouche. Voilà la numéro de Abba gagne Christian Madidiche. Il y a de 5 fois M. Il m'a gagné d'avoir à supporter va gagner quoi. Papouche ça va toujours tokos. Ouais, Papouche ba ndero doazo la à travers le monde. Va retenir nini na 2021 na yo et puis base de l'année na 2022 auto. Non, va retenir quand net au sa musala mona suka salon ça veut dire qu'on va venir surtout bâtir de beaucoup. Toi dans ma moya bien, ma film moi bien tout préparé déjà. Ma moya surtout ça déjà toujours na carte à laboratoire quoi. To lamba déjà ba. Na iso ba pièce de bêta. Yo mo za satisfaire. Oko awu te ba pièce de bêta na bisu ba pièce de bêta. Ah, na bombi ka entre parenthèses mais na moni bena yeto na jouer un mot na poto foot à te mais na moni moi site mo e mo pesa biso bala mo be bien mo ki mo kayo pe ko ti mo 100 balles moi 200 balles moi 300 balles et ça moi bien quoi. Wa ba oya yo ba venir yo na banani o ba otala. Wa na bossa na te na accompagner na staff na ngai Joël Ali
ndoyi na ngai azana na ebiso Vianney na esuna papa bio Levi wana bosani te Gravelin Fwamba babi Fwamba toujours toza pe na parsec na ngai Joël Ali ndoyi na ngai na ebiso azana déjà Vianney déjà toza toujours ensemble. Christelle Madibichi, Francine Nutu, toujours en forme, on est toujours ensemble. Il y a un ambiance quoi. La comédie surtout bazar, on a bana, on est surtout aux alliés, tous amusés, tous liés, tous mais la fête c'est un moment il fallait le moment. Merci beaucoup Papouche. Mais oui, on le bat trop à ralenti. Oui, on le bat trop à ralenti. Wana yo. Ah ouais, kitoko, on a sepel. Merci Papouche. Nzambe toujours. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. Quand on tire la caméra et défilé, c'est-à-dire, bon, on a commenté ce qui ambiance c'est ça pour se dérouler. Biso te roule maté. Partout, actualité au bien à Biso, te roule maté pour y avoir pour te servir bien. La grande équipe A plus 243, Alissa La Salaski, Guilain Antebe, Alain Ali Mafuta, et puis joyeux anniversaire Nayo, Oya Biso, joyeux anniversaire Nayo, frère Papi Matundu, sans yo pas moyen. Bon anniversaire Nayo, frère Papi Matundu, sans yo pas moyen. Et puis son amour, il faut la vérité, c'est un kilogramme. Et puis encore une fois, je dédie cette émission à mon ami et frère Yugembala Basco. Anniversaire Nayo, mon cher ami. Plein de bonnes choses et surtout, continuez aux ala Moutoumala Mundengo à la Biso. Maman n'a yé. Attends, moi, après, la bague, oh, il y a ça, moi, la bichotte. Comment il est? Moi, faut dire bonjour chérie, ça va? Oh mon cœur. Moi, on va y aller. Bonjour vous deux. Papa. Bonjour, bonjour. 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 Oh, chérie, papa. Mais hier, c'est quoi? Papa. Ah. Oh, ça va maintenant. Ouais. Oh, il est parti, Denis. Azakana ni pona yo. Ne dis rien. Ne dis rien. Azakana ni pona. C'est pas la Monsieur, on s'en trouve là. Calme-toi. Je sais tout le temps. On a papa. Papa peut s'arrêter à la réponse. Azakana ni pona. Mais bonjour, ma bloc sur les alliés. Il y a petite. À poser la question. Sur l'IA, ça va pas la. Ça va ça. Voilà, la touche. Il y a un tout en combat. Donc, si on travaille ça, on marche dans papa, donc il comprend.
Pendaka lotikali na hotel. Likambo nini yango? Batika na hotel. Mbongo napesaki ofele. Batika na hotel mama na hotel. Na hotel. Abodo atika na kanda. Oza na yo. Mama komboro nyonso na silisi na komela. Batika na hotel. Nazoya. Mbongo tika na suka ma. Mosa wala gamba. Papa, bête à 5. Bête à 5. Oh non, c'est pas Sabino. Non, c'est pas Sabino. Mesdames, Messieurs, tout est bien qui finit bien. Pour lundi déroulement, il y a événement, il y a l'élo, c'est-à-dire la journée mondiale liée théâtre. Bastar Nabi, ce n'est pas bien avant. Bastar Nabi, il y a art dramatique. Place Bakoutani en tout cas. Naturellement, improvisation, on a avec une très très bonne ambiance parce que Tolingate, c'est-à-dire Moko,
il faut continuer qu'au premier. Je suis très très content parce que je sentir quand même que malgré nos points de vue, malgré nos divergences d'opinion, mais du moins pour la bonne cause, tout ce qui pour se déstresser en tout cas, ça fait grand bien. Bien on peut botter les bisous nandaku pour occuper et ça mouille trop. On a on a mis en lobaté parce que nous sommes pratiquement arrivés à la fin, nous courons derrière le temps. On peut savoir à grand merci à nos partenaires, la bisous Nyonson en tout cas. On a bossé, on a pété la grande équipe technique coordonnée des maîtres par celui qu'on appelle Ali Sala, Alain Ali Nomafuta, Guilain Antebe, Papi Matondo San Yopa Moyen, Yoyo Casserole et puis mon frère JC Bill Gates, artiste et puis technicien en même temps. Je ne sais pas en tout cas, on a situé Bilo Place Néné. On a un plaisir on a dit que pour la prochaine programme Nabiso. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec le même enthousiasme, avec le même plaisir. Mais d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.